quand pas au solo li ma paix à ma paix. Il fallait mon anata. Au moni yako falayat. Petsa kufi na scène. A kufi na scène, Chidita daye na scène. Petsa piqué crise na podium na ye. Et puis on est pas là, c'est normal à contribuer peut-être. Ben tu sais ça fait très mal hein. Répondre. Ça va qu'abiso tout au sangisa qui autoro sangisa. Mais mutanzu pena charge. La relouer sale aux homona oyo langai. Le bâtiment là langai. Ya langai. Ok, kuna pardon. Na ke fanda kuna na tala na. Maman le mais en tout cas, de regretter quand on a comportement, il y a un artiste, le roi Karmapa, à cause de Judith Bongotia. Mais dans ce coup, il y a un podium, mais Bembe Bimi, ni musicien, ni moi présent, sa président, Toleli Bissomoko, Lelo, Toke Kundae, dimanche. Dans ta présence, il y a orchestre, monté. Est-ce que tu vas vivre à Bongo? Attends que yo soleil m'a bêté. Mais moi, tant qu'on commis de ça là-bas, Aksaboué et l'Aksani, donc elle fait yo. Ben, tu sais, ça fait très mal, hein. Ou bien ça n'a pas si longtemps sous Judith, na 4 cercueils, na habité. Et il paraît bah habité singa soka zaki na ndule, mais c'est moi na matete wana na habité. Na habité. Ah ma pas musicien. Nani? Abeta pas karma pas tant comme. Nani te expliquer nga bien te? Abeta pas karma. Nadège, to sola mamango bien. Nadège. Ngana umeli na makambo musique ya kosakana te ngana obeta na BCBG misala mino botangi wana na yebaka ete azaka wapi. Ben tu sais ça fait très mal hein. Est-ce qu'on va tiki bisava? Musique ndezo rassemblé biso ozo le kana famille na bango artistique moi je sais rien dire à ce sujet quoi. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot. Le sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stellman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements.
La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. bandeko balandi ya Congo mokili na yebi ke bozali partout dans le monde bolanda biso à travers site na bino Congo mokili lelo toza awa na lemba toyekolela moko ya ba artiste o batiki biso Judith Songa bato bayebaki ete abeta na quartier latin abeta pa da kumuda asukisi carrière na ye epa ya Karmapa. Judith akufaki azalaki na répétition ayeko répéter asalaki crise wana esali keba ke na hôpital après quelques jours. Judith Songa atiki biso donc tozolela na bango elongo mais ya pas ezali kaka donc tozalaki à lobby toza susu à lelo tomoni ata mokote ya ba danseuse oyo babinaka ne pas Karmapa ni mamba bureau esali biso passe ba ko rendre hommage te mais ensemble na bino toko découvrir ba raison nini esali ke bandeko wana baya ko rendre Judith Songa ba hommage à Soukate. Toza ana lemba la congolaise bato ba na lemba ba yebi to na avenue TLD to na TLD donc seul moi qui to ko salama la congolaise place ba la tozo kote na kati na bino to mona banani ba yo tala Judith et bongo tozongi après to ko lobisa pe bato to ko mona awa. Bonjour Pasteur Christian Dakumuda. Kimbukusu. Ok, bonjour ma soeur Nadège. Mes condoléances. Merci. Je dis toi Lalia za moko ya bana oyo ba travailler ki na orchestre na yo. Soki le ba beta parcours ya Judith atambola mikili apoto par rapport à Moussala eza yo mutomi ma yetango zaki au sala musique. Na habité présence no awana ndo moni Judith na fleur d'âge a Koufi message ni okoloba na bato ba tabis. Ben tu sais ça fait très mal hein. Son Nazaro c'est parce que pour moi c'est un enfant. C'est à côté na cadre na compte ya bana nanga. Bana même ministre boti na konda bango lokola bana nanga yusu quoi donc ezate lelo soki o bongane ko musana nzambe o jibande kono bwaki bango ata na lubunda ko na bino soki ndeko rambino moka bongwani aolia na misu fufute aolia na bino ensemble pour ça ensemble mais ilaxika ke moko na moko comme na nzela aole na bonzambe ya osala kama makasi ko benda mundinga pe ala na nzela malamu yo yebi mais ça fait trop mal a joana ya kufi nango ils a vraiment acceptable était. Mais comme la Bible dit, qui dirait qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné, bibliquement parlant, au regard de la parole, je l'accepte. Mais parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel. Et mon côté, il y a raté sans que Nzambe a permettre. Pour ce Nzamba boy le connaît et où il y a pécat, tu attends de gagner. Attends, tu vas le dire où on a un modèle ignoce, mais ce qui Nzambe a permettre en haut, c'est où il y a. Le ce qui est, c'est que Nzamba mon acquis en main. Nzambe a agir na été quoi donc et moi il peut nous permettre en Salema gloire à Dieu. C'est pourquoi regarde la parole dit que non en toutes circonstances glorifions l'Éternel en toutes circonstances et ça a passé des cinq tout le gloire à Dieu. Comment on a dit col pastoral na habité yom to prêcher biso lelo avant basta la levée du corps. Ouais non t'es non prêcher. Non, prêcher juste avant le lever du corps et puis voilà. Je pense que c'est ce que je peux faire il y a les gars parce que tant au prêcheur à Mouto à Koufité, tu prêcheur Baïba Tikali pour Akoufi à Siakoufi pour la grande âme de Batramoli Monaï. Reprendre. Mais tu prêcher pour Baïba Tikali, Baïba Pendene Rotam Sabo Moïna Bango. Moni, non prêcher l'issue parce que dans les Sengo, c'est vrai qu'il y a Koufi, mais là, moi, c'est parce que tant que le même jour qu'il y a Kouma,
bien que tout le monde en était sur 1 an, 2 ans, 3 ans, maintenant, mutuel, nous sommes bengaki. Malgré comment on est en orchestre, moko, et on a musa na nzambe ba bengaki nga no pas comprendre qu'il y a papa. Ba bengaki nga na zakine na Saint-Joseph, na Koma, j'étais le seul au à Kotaki na Kati. J'ai eu le temps de prier pour elle. J'ai eu le temps de prier pour elle. Je suis resté avec elle. Tina ndenge na sala ba démarche sur pour que les scanners tina ndenge lobi nango nzambe a permettre kite akufaki. Donc et donc on a parti au salanga bien. Ezaka parce que absolument, mais il est vrai que Azaki vraiment peine inconscience. Mais le quoi Azaki na kati na bomoi akufaki na nte na bien te nzambe wana le fait que na kondima na yo na kondima mama wana o andimaka te mwana ne akobika mwana ne abikaka po ya ndimaka. Est-ce que comprendre po ya ndimaki mwana abikaki ndokola kondima ne zalaki na kondima ki lokola kufaki tabana ko yokanga nzamba lola yoki yaki mawana ye. Comment na liwa na ye na scène nazo répéter ndezala kaka akoya kufi en tant que musala nzambe liwa ngomonya ngo e na nzela ya musala na ye babwakeli ye babeti flèche to eza liwa moko naturel. Non, en tant que serviteur de Dieu dans le baka que Dieu a permis. Je ne rentre pas dans ça. Moi, je dis c'est moi que Dieu a permis. Laisse que la volonté de Dieu soit faite. Une volonté en Zambé Salema. Tu as vu que Baliwa Moussa à gauche, Moussa à droite, Moussa à droite. Mais là, Moussa Nzambe dans tel magasin Nzambe a permis. Soit des peines qui ont simagé. Nzambe a permis qu'il y ait parce que Nzambe intervenir. Donc quand Nzambe intervenir, c'est bon. Non, gloire à Dieu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Photo Tikao déjà. Mais na habité, tomoni bananayo o encadra yakala. Tomoni ba Chesco, tomoni vraiment de se retrouver ba la vigneur en ndenge zalaki malgré yo tika na ozate tango kuta na bana o yo encadra. Izaka ndejita la ete tomoni bana mususu belé o yo encadra. Souvenir ni ni salut yo komona bato yo encadra. Ozara na bango na musique à mokili ebi mama ndenge les drapeaux osoza okoma kotoyo. Mais est-ce que omoni bango sous le lo ba obeta impression des années. Impression dans les que Naza. J'ai un double sentiment contradictoire. Hein. Premièrement, je suis content parce que nous avons bolingo. Donc, on a Tamoussara Bango na bolingo. Tu vivras avec la famille. Parce que ce bolingo a quitté, on a bango à te, on a bateau nyos va s'engager en tes acabes musiciens, t'es pas membre. Et là, c'est que tout le monde a bolingo, tu comme na famille. Donc, tu as famille, tu as quelle famille? Il y a mon nez, on a la salle, on a les angwana. Pour tout le monde qui a quitté, même si on a quitté, tu as le qu'on attend à Pambate. Sangwezo panzana ke yo mutu ozo kunda Judith salo toza la congolaise babi yo mutu ozo yango serke yo Judith azalaki na morgue balobi yo mutu ozo charge ya nyoso tout ko ba relation ni bozako on a Judith ando bina pa noté Judith a kufi azo bina pa karma pa mais comme si biso yo zo ba charge wana relation ni bozaki bango na Judith pour assumer ba responsabilité na national bito so ba conseiller yo mais aux sincères oui ça biso ba tâche ni yo zo to ba conseiller makap bon neto le baka moni na vie liboko pesi na gauche na droite et batté mais ça parce que on totuninga mais naza quand même obligé à répondre. C'est vrai que biso tout au sangisa qui otoro sangisa mais mutozu pena charge la relouer salle aux omona oyo yangai. Donc mbonge outi na gauche te outi pena na poche na ngai moko a louer salle instrument oyo ngam na louango na tongo. On comprend. Les temps sont durs, vieux à passe mbonge zate. Parce que mon na kin. J'ai un moment garçon mon gars bimisa $1,500 na ye négoté. On comprend. Moi la maman lègue na bangoté, moi si na été. Non, c'est je suis fier de moi quoi. Relation du Mosaïque on a Judith de vivant là. Judith d'abord à la petite sœur. Non seulement petite sœur, Abina Pepananga. OK? Et puis Azam moi c'est un mission nanga. Maman Banae, donc il est au chemin. Abotane moi na moko, moi na 3 ans. Patrick. Donc naïe et puis moi si nanga parlé,
Laetitia camarade na ye babanine kobina nzela moko. Donc nazaki on dirait na trois aspects à makam. Donc côté petite sœur, côté danseuse nanga, moi si à mission nanga, donc voilà. Okolo banini potomoni vraiment absence ya président Karmapa au place au Jita Koufeli a couvert na répétition a sali crise na répétition de memieti na liwa lobby mobimba tomone président Karmapa a été et puis tomoni bandeko baza vraiment ndenge orchestre zalati tu éviter qu'est-ce qui se passe. Bon, en tout cas ce qui est vrai au moni muto a sali magamba bien azana sonia on se présenter à Miso Batouté. Son Moutazana Sonia va se présenter à la Miss Abatou, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Mais moi je trouve que ne pas se présenter, ils ont peine bien. Pour les Camerounais et commis par l'angaïté, na concert n'angaté, na podium n'angaté, ni na podium ya l'Avignon, commis par naï. Donc je pense que quelque part, il fallait qu'il a se présenter, même si il était même pas musicien naïe. Ma collègue Nayo Babandosa na bango, on ne le voit pas. Donc voilà. Il y a un problème, monter les gars qui entrent bango dans la répétition. Non, en tout cas, ce qui est vrai concernant fuite, dans la fuite montée. Ce qui est vrai est que l'accident est commis. Le pourquoi est commis, je ne sais pas. Est commis, je ne sais pas. Hein? Donc ce qui est vrai est que Ngapolanga n'a pas de pleurer dans le sens que il fallait qu'il aille à se présenter ça la moi talara. Tolimi yeba tomoni podium et ciao et chamiao yom toluango mais basango pe ezo panzana amso kama paso banga ko ya po bana lemba bazolo ba ke non Jita Koufaki azaki choc na répétition kama pa mutalie kwa kize mutundenga monte kezo bangi sae aya awa baba mbe mabanga ba simbe na nzoto po da sango se panzana c'est super comme na matoi na ce qui est peut-être tant exagité je pense qu'à ta mission va koya ah ta ba collègue ne ba danseuse ya quartier ya kama pa faki ba ya la mise na bango. Donc voilà, souci est Zagaouana. Donc Faki, en principe, il y a tout mission et tout représentant naïe. Faki Baya. Tu vois, puisque n'habitez ceux qui a pas à au monde sous Julie toi. N'habitez. Oui, n'habitez Julie c'est une grande sœur, n'habitez soit quartier solo la bien à quartier. Mais en tout cas, de tout regretter quand on a comportement, il y a un artiste le quoi Karmapa. A faut traiter Judith Bongotia. Miss danser sa koufi pendant un podium nae, mais ebembe bimi ni musicien nae ni mon présent sa président. Toleli bisomoko lelo toke kundae dimanche. Dans ta présence montée à orchestre nae monté. Est-ce que pendant va vivre à Bongo? Attaque yo soleil ma bête. Mais mon temps on commis de sala ba axa boy et l'axani. To kalfeka yo. Est-ce que yo tio ye a okina mnoko mwana lemba ni kakanela misa Karmapa to Karmapa ye moko mutu déjà kufi ata to sena ata na leta basambisa ba do saki ndokite poto na preuve te akufi so ezaki akufi na nzela nzambe mo témoin so peke eza makama bato mokili ye boka nzambe ndo ye bo juger makam na bango mais ye akoko se comporter bon te le roi délégamment boé donc mes jeunes filles et chef d'année à mon quartier latin d'Akumuda dans partout à BBC bah puisse de poula les loyemo esco à Koufi n'a personne à Moutouté les locaux de tout le monde qui va mettre la musique c'est pas orchestre moi outil web te éviter basé belé maman tete munyanga na ba o na ebi na boa ki ba on te po na boa ba tout na mi sainte. Voilà, toi on a présent Newman 7 mètres à maman Zoluki. Bah sango yango, ou ba des risques à moi dans tous les soins. Mais tout bêta abattu. Comment Karmapa so banga oya po na ba mise bo ibo beta bango. To yebi été. Biso to yebi Darumuda hérité. Papa chéri. Donc voilà, to yebi ga ba wana na tangelo. Merci beaucoup. Mbote na oya. Mbote maman. Sani vena nga rombo tunwani ba ya ba sepelate. Lemba kaka. Oto wana pasteur yaza mutu akusangisa bonzambe kwa
même moral. Merci. Habite ko loba nini tomonyo na matanga ya Judith? Ya liboso na personne en mbote na se présenter comme on a alonga 7 mètres, 3e bagarre à judo. Tout ça na mawa ya Judith Songa. Ndenge masa na lobi soki azalaki mobali mais to ba masa. Na cadre ya matanga na personne me condoléances na famille ya Judith Songa. Et tant que nga alonga 7 mètres, moi na lemba ya solo quoi. Tout ça na matanga, to na pasteur da Komuda, to na matebele, tout ça le mawa ya Judith Songa bana poto. C'est pas les gars na ba me condoléances sur botindi na ba face na WhatsApp. Tout c'est pas vraiment makasi. Bote hein. Samba tomonio bato so ba otala ba bi koza artiste et comédienne. Bana poto da ba se retrouver pour ba mona tout le temps na banda kuna bango par rapport à Msalo Salara. Mais tomonio awa na matanga Judith to yeba ki e? Oui, na yeba ki Judith, na yeba era za pa da Komuda. Na yo yeba iso dehors da Komuda e mona e pas karma pas. Pour te répéter na bango pe placement encore jour mon copé. Jour à quoi qui na scène bino bozaki na répétition. Bonjour à quoi qui biso to sili si ko répéter bon ba liba répéter et bon ba bandi répéter on a déjà na kenda mais ba présent et biso ba tikala ki wana. Sina ma ndenge sa maki. Okolo banini par rapport ya Liwana e. En tout cas par rapport à Liwana e donc na zui choc mon boye. Na oye bande na kolo ba tipo banda kutu sangwane yake akufa na zwa tata ya mona ya oya pa na bangote. Pas si choc et ça nga makasi na ndima teke mutaye boulot et comme isusu akwei na scène ndenge donc na comprenez jango tena ndelo ba bia kufi londe na yeko ta ebembele na kokuta ta okota kuna te donc choc makasi. Témoignage ni okosala par rapport ya Judith. Bon pour nga témoignage ya Judith nga na yeba Judith to tikala ko discuter na yete pour nga na mona azali fille moko bien malgré to bande vraiment ko va na yete na ndo mona na musika so amoni nga penga mbote nga pe na mona ya penga mbote to lekani donc nazoya na mabete na ko témoigner mabete pour na ye. Mais na habité bino lemba ba organiser nini po bana batu bazo banga batebeye bazo banga sango zo panzana ke ceux qui ba musicien ba yawa robeta bango bo bunza bango moi ba musicien mingi to moni absence ya président Karmapa depuis hier aya quitté le lopeto moni azate na habité bino lemba ba organiser nini oyo zo bangisa batu ba yo assister la matin mais les tingala mona ngoza normal eza liwa liweye na ebité so bango ba ozongo na ndeni Judith aza artiste biso so za ba artiste muninga akufi o akufi a collègue na biso bon to e matanga bo luka bo ando beta batutu bando sabo na mona tina mote po déjà akufi ata ba beti ata ba bundi ata ba senyo so asaki yi donc eloko batu ba raisonner po ba kanisa ba saki o ba bomie ba sali bo non eza liwe ya ki Judith akufi to pesa ka nzambe merci c'est tout hein. Merci beaucoup Apinzao matériaux durables. Mbote na Apinzao. Oui, bonjour. Oza moko ya bayaya lemba oza grand frère à Judith. Tomoni yo awa oyo lela leki na yo. Okopesa biso témoignage à Judith. Bon, soki muta kufi ezala pasi pona bato nyonso. O nga na yebina za petit mot très poli. So moninga yapi no mbringa mabe. So yapi libéranga. Donc tout ça potala mutema na lemba quoi. Ngolo baka mingi ezaliwa. Nzela biso nyonso. Tant sango to yoga ki se biso mo passe de to sangana zaki oya biso azo sala musala o bito to sala vraiment et là dans le bagaga to sangana na tina pour le lazu problème akufe dans la biso nyonso passe zaka po atiki biso nzambe mo ayebi ayebi mo kana neza lo wali weza la wala neto matamutu ka mutu na arena e koki akufe za penga pe bob comme na okufa ya to aga na mawa eloko lo bezate ezaka mama nzambe za liwa ya moni mawa to zole la ka Lisa Rasumbote na na deshibwa ba susto comme l'orchestre nani bon tomoni na matanga ya Judith Songa oyo lela leki na ya lemba okolo banini par rapport ya Judith. Ouais, merci beaucoup pour la parole premièrement. Na pesi na ba tout na présenter famille na ye ba condoléances belé na pesi ba tout ba la ndanga de partout mbote donc toyedei comme d'habitude des alarara Judith ça y petit langa petite sœur propre oyo yangai qui est oyo biso to comme ça Judith danseuse biso to comme ça danseuse wala biso to kende chez bango noalé à l'époque et to ba noir to noalé chez bango fait na bango sorry na vie manager fait na bango manager na mikili baso boya
Petit ndenge ni boko tsa petit na makambo te ndenge ni boye ngabite fe makambo yo un joueur au foot tinzamba sala grâce petit na pe abina pe avena ngada kumuda amema emikili ba petit ba yo kozonga ngaku na bisa petit na ozongi po ni fotikala na yo fotikala no na mikili o te fe ya boulot to kozonga na biso susu ti petit a changer na banzela na ye nana pas sebele nana souci belé wala petit nga donc jita kufaki si je pense bien entre vendredi ba jour voilà donc 4 jours avant ngala payela ge bien na ba misa na ye ngala payela ge bien ve pelenga chupa ko pelenga bien na bae na kutaki na staff mo boy ngala lemba na sa publicité te quoi na payele bien obi salinga passe na ota sous Judith na 4 cercueil na ebité il paraît ba ebisinga so yazaki na ndule mise mo na matete wana na ebité na ebité ma pas musicien nani abeta pas karma pas tanga comme nani te expliquer nga bien te abeta pas karma je to sola mamango bien Nadej ngana umeli na makambo musique ya kosakana te ngana obeta na BCBG misala mino botangi wana na yebaka ete azaka wapi misala bino komo nani ni karma pas mama na nganzambe sere bo changer dossier kanani azaka la commune oh ngala yebi na matete wana viens nga wazekwa viens nga wazekwa abeta ba Olympia atambola par-ci par-là musicien wana abeta ta salon Congo te yo tangela ngaye ngaku na beta ba salon Congo la mata viens na mama musique na yebi ete omoni yako falayat petsa kufi na scène akufi na scène Judith daye na scène petsa piqué crise na podium na ye et puis on est pas là l'artiste c'est normal à contribuer peut-être tu as contribué à sombi libulu à sombi cercle eh Judith mutbada batu oyo bakundi Judith eza ba masana ye et puis na sepela kutu na petit nga Borel ça va mais c'est Borel ça va apporter un coup de pouce ya ebele ya makambo ya bien belé hein na kama fort Yeah.
qui sous camarade ta comme un déconayo. Tu es bien qu'on a pas si mais aux rendre hommage à Souka. Bah tout bah otalayo bah dans ce saut bah dans la poto partout dans le monde. Moi témoignage mouké par rapport à Judith. Voilà ya nangai. Voilà ya nangai. Le bâti voilà ya nangai. Ya nangai. Ok kuna pardon. Nakefanda kuna na tala nanu. Maman le ben. Témoignage mouké, moi souvenir. Pas souvenir de Kanga Kobo, Kanga Makas me poil. émotion bo comprendre ye ndenge aza boye aza ye te wana aza su camarade na ye te aza ndeko tina ndenge akweyaki babandaki na ye na hôpital ti esuki na suka yango wana bo comprendre émotion na ye tosengi bino merci na nyonso to bosali tosengi merci mingi. Merci à mes condoléances et puis ça mis partout dans tous les langues soit danseuse. J'espère aux autres qu'à voir la ngaï dans la raté dans les raisons internationales
mpasi fort na motema kokabwana na esonga tiki biso avant mpasi oswa motema bakokoka te nzambe yamba molimo ne na kimia azala na ye muta mokili alaki na ye de 16 mai nzambe atala wana te nzambe atalaka moto oyo atindela mokili mosala ya kosala tolela masta na biso na mpasi na motema sala tosangani tolela osala orchestre bon nga na bina na ye pa karamapa nga na camarade na ye ya 3 fois so ya 3 parties na camarade na ye ya mwana quartier ya ndaku na camarade na ye ya club tozalaka nango epuis na bina na ye pa karamapa na bina na ye mpe na quartier la olongwa dabaka otira obina nga tikalanga obina napekisaka ye tatika nga mpe natikalanga obina kala mais toaba na quartier moko nga na super ye na terminus. Merci beaucoup. Ouais, mbote, par la grâce de Dieu, ça va. Comment nous avons la Judith Songa, Mouninga na danseuse. Un mot par rapport à Judith Natiki Biso. Ouais, père son âme, na Judith Songa, wana zaki vena moko ya ba collègue na biso, to père na moko ya ba collègue na biso, ba lobby artiste. Allez, la yeka la loyer moko ne bomoni ba image bon donc, to ana passe, to bungisi moko ya biso donc to ana passe. On témoignage mouké par rapport à Judith. Ouais, on a pena mi na biso mais malgré na bina na été. Malgré na bina na été mais wala pena ndeko vraiment. Wala pena ndeko ata na bina na été azaki bien, azaki moko ya moi c'est un grand frère na ngai. Donc ça est bon penza, c'est bon. Merci beaucoup merci. Maître Mao. Wow. Mbote na yo. Mbote. Condoléances. Merci beaucoup. Attends, na ebite. Attends, Binissa Judith Nemoza en bateau et Binissa. Ah oui. Aba na masa msu Linda ndo ya Linda binaka Castro. Wana baoti et pas président d'Anguna baoti Miki. Et puis ça koloba na sala na ye emona ba ke de marque. Elle aime bien hôtel la couche de poulet, tina ba cheche doza ndai. Yango na yoka yike adai na bike il faut aya. Donc voilà. Na ye bi pe wana bona parler. Elle a une ba couche de poulet, doza be na ye. Moi mukene pe na ba na roliango. Donc yango so na ye bi te na oyati. Po yo ye binga. So na ye bi te na marché monté dans na oyati. Moi témoignage à Mouké par rapport à Judith. Aïga moi malamu, aïe moi malamu ko ba mesine ba malamu, ko ba mulu ba ne ba malamu, ko ape yo mo ko ndo amona malamu donc témoignage ka yangwana. Omonia mingi ba ngoli ga mu. So ka kufi no ba ko lo ba malamu dai. O ko pan. Mais maintenant ba mabe na epé zate to lu ba malamu. Mais que son homme repose un peu, aïe moi malamu en respectant na ke poto aye. À quel point toi et puis à ce qui peut banaer pour les montants à banaer. Merci. La Judith, petite sœur Noya Lemba, un témoignage par rapport à Judith Natikibiso. Ben, c'était une fille bien qui faisait bien son travail. Donc au nom de papa chéri de son groupe, toujours présenter ma condoléances les plus attristées à toute la famille biologique. Il y a les Kinabiso Judith et la famille Naïmo Bimba artistique là où elle travaillait quoi. Roger Salongo ya bomba te banda lobi ti le ne toke kunda Judith donc to moni présence ya mon côté ba collègue na place à Koufeli donc à Koufi a bina na et pas président Karmapa to moni président Karmapa yete to moni ba danseuse ba yete to ebité okolo bani par rapport na ko kango te. Non, moi je sais rien dire. Non, moi je sais rien dire dans ce sens-là. Je sais pas ce qui se passe donc on a eu qu'on pourrait représenter le groupe Nabiso parce qu'il faut se le dire. C'est la musique en général où ils ont endé en fait. Donc musique des autres rassemblés biso où ils ont les canaux famille nabango artistique. Moi je sais rien dire à ce sujet quoi. Ça qui trouble les jours où ils image à son au bunda. Babundi sanga wakalisinga kama pa mtatindanga zo image. Babetanga likofi babula bula bango ke kama pa mtatindanga pa famille na bango baboya ko komba kama pa. Telo sona ni baboya ko komba kama pa yo za ki on tomba pa. Za ki wana Maman Judith, elle est quand pas à okunda mwana ye. Bande kwa Judith baboyi kamba pate. Siko nga. Ti kama pa azi ba charge tene ba doalo ba pour famille boya ki ba kunda. Na na yo ki a sommet cercueil normal. Na yo ki a sommet cercueil mais il fallait pas cercueil, il fallait kunda 100% tant que dans ces oyo a kufi na orchestre na ye. Fallait kunda 100%. Merci la présidente de Kumunda, merci la présidente Borel ou à l'Ouebso Salo la congolaise. Et ça peut souvenir sur la côte na raisonné papa pe ba kubalela kai awa na la congolaise
vraiment pas si vraiment leader vraiment quelque soit ma belle sur danser pour qu'on lingara biso ne peut lingara musala au style arabino nga mamulu bana tika obina boy solo pe na kufi na nga boy we ranso na kunda kanga ça quand pas au solo li mabe ya mabe il fallait mona na ta suka oh li passe na nga ça va Maintenant oh na deje wala moi il passe na leli oyela suka lobe mona na mona nde na deje lobi to saki na butu yo mona ni te tara yo na deje ya kombo asala biso ya lemba Yende. Bonjour Tyson. Bonjour. Ya Feli Tyson tomonio na matanga lemba leki na Judith. Ya lemba mabele atiki biso. Tozaki na babi tango fort wana tomonio po ko représenter président Fali Poupa. Moi témoignage muke malgré lingolo baté. Moi témoignage muke par rapport ya Judith Songa. Bon Judith obetine na quartier latin. Tokena pe mikilimo tozonga na. Ngai belage na quartier latin. Après atika di biso akenda di bona yo ka ke akoma obeta na karma pa yango. Ba le roi to zaine sika moko na yo to kabula mawa. La petite sœur Lemba et puis Muninga Lissan. Moi témoignage au groupe ça par rapport à Judith et Feli Tyson de la forme. Bon na vaine pe moi trop mais na moi muke to vandi wana to ndane poto pa zongi. Azane moi malamu kosola bena we to sola bena troté. Donc na évité. Vérifier na karma parce que si les gens likamo to aza occupé to aza programme moko boy wana faut tout na moko ponga na za kati nete na ebi kati likamo te na ni famille ni membre ya groupe à karma pas donc na oyeba te wana faut tout na moko peut-être ceci aza empêché na likamo. Merci beaucoup Feli Tyson de ma forme ça libiso bien. OK. En tout cas merci beaucoup bomoni ndenge to laksi bino betape nyonso to eleki na journal lelo boyoki ndenge batu ba témoigner boyoki présent dakumuda ndenga lobi mais ya pas c'est sali biso ka boye ayebisa biso ka côté ya metomoni ateite metomoni ba danseuse babini tomoni bande ko na ende ba yotala et sali biso vraiment pas si makasi bon donc jita ke atiki biso boyoki ndenge nini batu balobi boyoki bana lemba ndenge nini baleli ndeko na bango Judith donc batu tout botala biso na yebi ke lemba batu bazara ebele namoni ya Steve Moussi en tout cas merci beaucoup pour notre geste en tout cas sali bien makasi et puis nakobo sanate le grand producteur Gilles Sana baye baraté Gilles Sana za ya na biso lemba donc lemba ezalaki na matanga donc na telemi na mona ndako ba Nathalie Makoma et ça wana en tout cas donc lemba bato ebele baleli Judith tokomi na biso na suka a baucho mona basali lever du corps bake kunda Judith akepe mana na kimia yango tozalaki wana mpona kobongisa ba image kotiela bino ebele ba téléspectateurs au botara biso partout